retrouver si nombreux devant vos ordinateurs, vos tablettes pour suivre votre émission préférée sur cleboa.com. Cleboa.com, et ça site nabino hein, oh bonga ko tala mingi ba news, oh bonga ka mingi, oh bonga ko yeba. Je peux pas commencer comme ça pour te dire un grand merci à celui qu'on appelle de la nation Tonton Banda, qui est mon boss, hein, un boss moko invisible. À mon a raté mais ayebani quand même pour na ba ayeba yebi so ba to sala kuna mageto mon akete metebi ka sola bien mais lelo marqué s'il faut se la rater vraiment filmer cadre oh yo parce que ba to bile bazala ka joli c'est yango zala ka wapi la ta wapi na la c'est vraiment Melco boutique et ça boutique là ta biso hein oui là ta biso ça la keto zala bien elle est située sur l'avenue la boutique est située sur l'avenue Kalimbelembe numéro 200 bon. En tout cas, je vais demander l'adresse parce que là, j'habite Lingwala, je sais tout ce qui se passe ici, mais j'ai oublié les numéros, mais avec le temps, on peut s'habiller sur Pamcolo Boutique parce qu'elle est là avec nous. Hein. Mais aujourd'hui, vraiment, on va aller parler avec celui qu'on appelle R. Kelly, arnaqué, alors comme n'habité, arnaqué ou bien arnaqué. Il m'a expliquer parce qu'il est là avec moi, Tobeta, moi, solo mingi, pour Mikolo, actualité vraiment Tobeta. Comment dire c'est cause à la refoulée. Pour ma célèbre, comment on vient à refoulada. Mais il y a quand même un côté qui doit être l'honneur, ça là qui a fini, parce que ça passe pour convaincre mon corrompre, mais à l'école quand même, tu es battu à Kendako Lingisan Zungu, bien battu pendant mon année normal, on va aller directement dire bonjour à celle qu'on appelle R. Kelly. Tu es bisa kibino vraiment to meko solana R. Kelly anakle mutakota ki pa bimi azongi et puis azongi PTT. Donc pas ma casse. On va lui dire bonjour. Ouais, bonjour madame. Donc merci beaucoup Nabatutu Baolanda Biso. Donc je tiens d'abord à remercier mon Seigneur mon Dieu, le tout puissant. Donc après na kitu na zomo na la poli ka moto na tembe. Donc Brisili quoi, Mikolo bazobenga mais nga la ban émission na ban répondre na vandi sanal parce que moninga bazozela partout moni que nazali na utaka États-Unis nazali na batu na kutana na bango kuna na bosa na écoute fait na bandani na bon retour au pays moni za erreur mo bozala ngo bon ouais c'est à rectifier alors le rectifier c'est bon mais na bandi maman la moto ya mbagi ngai na mboko wala donc izimu kasa motema Olga Ngolo Bambo théâtre et nouveau marié quoi Bambo et puis nous avons maître Pasco Tabalo maître wana talaki nga moni ngabi arnaqué zo 15 baskets parce que na ba provision na ba nolata basket chaque jour 2 mois na bandela ta basket à la grâce à maître Pasco Tabalo azalaki yemo na maître Lino Makoloma Kolenga Maître Lino Makoloma Kolenga alinga ba place azana na ebika sepeli et puis donc na kutana na ba masanga ba roli chalupa Kofo Kitembo Mundabi ba Lionel Kasota l'homme à Gucci nazaki na ba fena nga Gino Itema Las Vegas na ba El Chapo na Las Vegas na ba Dido Mbala papa Zozo quoi bon. D'accord, namoni namo pas liste exam la men avec le temps vraiment to kota na ben au solano la batna onyoso mais na zana poso ebisa biso na nini ngwe sala ki ba reflet ba ninga yokota betela biso no solo parce que ba internet c'est belé vraiment ba nga ba yeba qu'est-ce qui s'est passé. Bon, moi je remercie mon Dieu na opportunité à passer la grâce ouais ça là qui parce que même visa on a zaki nango yango pe les autres mazaki nango donc na remercier d'abord mon Dieu mon roi aza vraiment aza bon parce que ma yako sarati parce que marambo alobaki akokisi yango moni nze maman ebimaki ya pasteur Moïse Mbi bat ba sentitila ka gege so no de gege mais chawana eza la mabomba miebele na kati vous comprenez alongo la rasoni nzamba lola bima na kati ya kunda sort donc ngana comprendre ki makambe belé na chawana yango lelo na bimi na kati ya kunda anake USA nazalaki wana nazalaki na état belé nazalaki na Dallas nazalaki na Washington please poso betela biso no lisolo okotimba mo meto ngana complication ba oui to ebike nyonso na to kota kuna betela biso no lisolo ngano betana uti parce que bato misu bakenda aux États-Unis basuka na Chicago vous comprenez mais nga siko na beti ba Atlanta na beti ba Dallas ba Las Vegas na beti ba Miami
place nini nga kutela biso chance lobi nango na longwaki après lobi nango kuna mupepe wane ya mabe wane yaki ekotaki edindisaki bato na Miami donc plaisir à trop na pesi masanga de Escobar bambote parce que yene mutazaki nanga na nenga coaching na mboka wana akutanisaki nanga na bato ebele nazaki na ba Alexandre mobali ya pembe azaki na bango na mboka wana donc ça bon premièrement ngai si ma ramone leki je savais pas na eba été ça dit tant aux yeux vol et bandé déjà depuis kin 3 personnes balongo biso drummer balongo biso deux accompagnateurs donc betandu lendeni vous comprenez ezalaki déjà moins compliqué et puis tant intervention ayemo la pour gamoto na tembe abenga bon ba bisa baya bon le bozong ambassade lobby kana poko wana bozo avion bolanda biso tozaki au nombre de 21 de 20 tozi domati avion Bruxelles tokomi na Bruxelles to bandi ba formalité des ala pona oleka batangi bakomba bayaya nga kombola nga batangi te na yemo la poule kamoto na tembe na Jack Love bon ya poule galora balora batia batuna me panzi biso tellement ezaki pressé fallait to kota en avion non yemo FC bon que ça là déjà makamo bo ça là déjà remplir déjà ba formalité des alara biso tozolanda bino il y a que défendre nanuti akena ko défendre aye ba si problème ni les apona ba massa msusu biso peut osali ba formalité to leki na biso na waka na micro kuna to tika isko ngana Jack Love to vandi boy na waka na micro abengi madame Mose Jack Love bazongi yo pe sous problème bazongi se kuna bon ngape na ebelo oni de kayite kuna bango kobanga ni ngala leki na ebelo oni ni bakangi bate ezako kangate batie bango na mupanzi bazo tuna ba question ngala ebika ke msu bazo interpeller bango mwani ni ma question mwani ndeza la na ba aéroport ngala fandi nanga na salle d'attente avant kokota avion ezara on avait une attente mais il faut checking asuke ezala avant ce qu'on avion tant air ya vol kokara pour battre embarquer quoi n'avant ce qu'on a salle d'attente na mon arabe na musika la poule gazo ya yemo kwa fc ngabi ba comprendre ba compliquer ba yaya ba compliquer bana mai bon chez ate tozo ke ka biso mbale bon gloire à de kumisa nzambe na yo ayoki yo do ba ya ba ozonga pena ba ozonga lobby donc ndeza na ba ozonga na minute wana ngosani muteme beti ngai na bi nzambe nini lisusu nazuka calme pana na to bandi na salisko tokomi na frontière à suka ça dit so ba selo bonding ba vérifier ba boarding pass pour kota na avion na ya pesi comme ba tali passeport ba bi non yo pas un problème tellement va te payer belinga petit tembe nazo défendre non moi mon visa est vraiment impeccable donc ezaki toko il y a pas un problème sur mon visa donc défense ba tchenga mpandi na tellement pendant 30 minutes la poule ga télémisco asali de ma amné a télémisco atala ngai surat kaka ningeza la kaka na bwaki ba makasu pas dans mon arabe momia na ba bengi nga non pas bon monsieur bon ba salinga boarding pass pa pesinga passeport pa ba checker ngande ba checker nini biende za na ba bilo na bango pa na leki na koti pa avion pa to kiti Washington ti to koma aux États-Unis donc ça mama nzambe parce que là que ndeni hermone ba mswati kala que ke moko eloko bebe ke febo ke et ça linga passe et ça langa esengota mais balobara et ça adage balobara na ko bandeni et ça adage mo elobara adage wana elobara les saliers individuels ezaki mukola sali na ngai vous comprenez ezaki mukola sali na ngai esengaki ngana na kende baya bazonga bon moni zaka ezame tout l'année pe beleza ki ba mitema mabe ya ba ve mususu bon to pour le juger bango te mais ba refuta masumu na bango na nzambe na bango parce que biso tozo sala na makambo to bandis ko makambo nde ya pasi et puis makambo pasi to bandi o na limite ba orchestre mususu ko makambo tozana lelo kanga data lelo donc to occuper bango te la poule galoba ki to fana na biso kaka bientôt la team Wata aux États-Unis au grand complet donc mais to peut non du solo et c'est là que ndeni ni erba kenda que Olympia batiki
parce que Olympia la biso nyonso eh ndolo ba biso nyonso tozalaki c'est trop dire batiki nga c'est trop dire nga Olympia biso moto ratango zaki faute na biso parce que c'est que tozwaka nga na kumsardo tozwaka refi et pas au commencement était la parole et pas bilanga loyembo toujours refi kuna bon biso pe to arasuna ida refi on a fait que bet Olympia Mobo c'était en 2012 fait que bet à double Olympia Mobo to kota ambassade wana nzora nde bachaka biso refi yebi mundele so refi so se présentait pas amoni mbamo ko yaka boyaka donc surtout signala ko avant il ngoza a décanter il ngope ça a décanter comme ka mo problème yo ebit déjà papier ça qui va viser belé pour la baya ba mona so ba pesa sous ba visa o depuis Nicolas conseil comme pembeni boto rataki bon tala lelo siko ba USA dans les États-Unis ba Atlanta ba partout on va être orchestre so partout zala ki oso kenda poto veza orchestre boso et memo la poto c'est que yo bon na comprendre la nga po ben pe na la ngo ezaka déjà que mutu so atalinga ebika que oh déjà leka mais ça qui première fois la nga na bima Afrique. Ah bon? Parce que na kenda na Afrique na lemba Afrique et c'est nga ki siko na bima Afrique na kata océan na leka likolo océan na kota continent mususu. C'était pour moi la première fois donc na commission Nzambe et puis je remercie beaucoup Héritier Watanabe pour cette opportunité et puis je remercie Dieu parce que Nzambe ba ko zong sangane ba ya bazongaki alors so Nzambe te na nga zonga pe lo ba ya mais gloire à Dieu. Nazaraki un peu soutenu par lui. Bon, on a habité Bama, ça va sambela et on a limité que on peut pas sambela et mais Bama ça va sambela équipé et c'est un cas qui ngana les canano. Merci beaucoup à mon Dieu. Donc c'est ça quoi. Et puis tant on a fait ça merci dans Kolo, il faut na paix ça merci na ba pasta oyo asala ki pe na mabonde linae kena koma bien na mboka wana États-Unis. Nazo mona pasta Polydor Saidi. Pasteur Polydor Saïdi moto ko sakana te pasteur ce qu'on a kata États-Unis d'Amérique tala niveau les prières depuis kuna avant yo ya lobi petit roya déjà ma bonne deli nazomona barashina ibaka bazala ki wana petite sœur ya Serge Ibaka donc tala niveau nazana ngosi ko likolo makasi nazana ba Serge Ibaka nazomona Arci de Paris bato basambela ki ponanga Arci de Paris azaki ya morotena Negler Cercy Boy venanga pole katala Sheraton gutugolo bate a Genaki ozomona venanga nono kuri masolo a Genaki pona par pona petit nae et puis honorable Jack Mupenda a chakinga na mabondeli abaki petit roko mabe roko kende bien musale oleka bien. D'accord, quand tu parlais de Obeti cela pasteur na moni mbala comme mon vieux Mike Kalambai ça qui tournait mon qu'on à États-Unis vraiment États-Unis pla ba mo kama ba uta ki atale na beti na Dallas, Portland, Boston il faut comprendre le bon frère Mike, moi française à la moi pas c'est pas la Montréal, à Toronto et puis na Kinshasa vraiment ça puis na Afrique beta qui na Kinshasa, Goma, Bukavu, Uvira tout ça pour Jésus. Au sentir azo tambola zo balukanyo so na pola niko sala Nzambe. Ende mikolo peto bino il faut to sala pemela basala Nzambe mingi basala Nzambe pona na vieux zaka ata olamuki na tombo li sou passe nani ngwa bokelo malade oyeba te. Mais to beta non li solo moko arnaqué Obeti olobi dépose là qui na ba groupe mususu au tikala kokende na ozaye toujours ko tourner kala ba pays d'Afrique de Europe au kota ki noté ba Amérique ou non qui n'était mais pas la pour gamzo la témé ba mo États-Unis hein ça là que non déni au télé ba place au Kenya qui wana ah normal normal parce que moni les États-Unis ça va grand monde parce que ngani na zabone bi ko mba makasi normalement non ceux qui ba obi mana groupe il faut ba zo mutu mo ba mba makasi mutu mo ça la fierté parce que na bi ko mba ba ko belé jamais ba tikanga na groupe ni de tikanga partout ne lobi na ndongo zana na no kenda ba pays na sens que ba Amérique Europe to beti ba ndole oyo tango mamba ba phénomène combattre bandi to bandi pena carrière moni biso to ba mission mo faut féliciter biso. Tout le monde a gloire dans ma capacité par rapport à ma vitesse, il y a un voyage par rapport à ma cambébélé. Tout petit peu dans le Kemba, c'est-à-dire que dans ma cambébandé au pesa, le phénomène combatté, ma mission va être soumis qu'il était. Tu vis toujours à Kin, Afrique, oui bien sûr, mais pour te pesa à kilo. Mon kilo si on a un aussi quoi, moi je sentir kilo.
donc yango wana obike okende batku bakanisa baba etendinga zana okima parce que sinon okenda ke pas la pulga okende na boule ya ke no place ozala kuna umeli olukano kanzela poto ande balobaki kenda etesco olympe omote ke na fanda na ngaka kale bon monite moni ke za batu baloba kaka moni ngala tana za ba vision nga mona zo mona na vision na zo visionner manga mo boy na futur donc Arkeli grand chanteur des fois tu doit comprendre les sources ba parcours pas partout dans les cas na tika ma babilembo et puis na tika message am na tika na limite que na tiki bango ba toute place dans les cas na tiki bango na mauvais souvenir mo que na sala boulot bien non j'étais toujours apte mais et coïncide et ça là que ba mouvement na beti opportunité à okende faut pas voir Jaliban des aguités oh c'est très important pour l'artiste vous comprenez c'est très important au go bando betara musique qui ça tes ama be makasi na minute aux États-Unis ils a plafond na minute ils a le roi ils a mondial ils a numéro 1 dans le monde vous comprenez pays où plus na kazi maman Karine na neni vraiment pote bandi na plus 1 neni na plus 32 ba vient na ba Mao Kabuya na Australie abenga kitala mutoza na Australie abengi ngai ebisinga arnaqué 10 match mikolo bazobenga na premier ministre Premier ministre Sundeni parce que ngana na groupe namno da chef azala quand même a toto sa émission mo lobela écoute obi arnaqué kundenga za swazo na bike bino nyoso bo bando yambaye chef d'orchestre na bino comme sous premier ministre ba pesa comme kuna ngana bina chef d'orchestre le lobby qui premier ministre ande na comporter parce que normalement il faut qu'il ba nommer dans le pays et qui quand il y a un premier ministre c'est-à-dire azana pouvoir premier ministre amuto la peine na président mais ngana la ki peine na la poka OK donc kuna ni ba professeur ngana ça gouverneur appelez-moi premier ministre d'état on les a combo asika nazala ki Messi tant bozela moni parce que tant to yaki mais pas la pole gato c'est que bango to sala remontada zoya. Mais maintenant, appelez-moi premier ministre. Na bige fe nga Mao Kabuya, motema ya Grâce Molosa na bébé na biso Noélie Miadabu. Baebi marambo ya premier ministre. Na bosenite Sheila Mulunda SK la patrona. Sheila Mulunda SK la patrona bambote na yo Rodrigue Kantouf a confirmé que yango ba Pakalingomba. Ba Charlie Pakalingomba ba confirmé que yango ba Kilabax. Il y a le premier ministre na ndenge ya administration nga siko premier ministre na ndenge la team na ndenge mouvement c'est beau respecter nga dans le là vraiment on est à la boutique hein mais boutique yo moni boutique Melko ezola tsabiso bien botaka abaka uti penza uti poto mais andimi no a changer no biloko hein a longwa no bilamba États-Unis la tano bilamba na biso donc boutique ya bien boutique Melko ta boutique mo ya bien ça nango kaka awa na lingwala n'est-ce pas non ils ont la lingwala donc parce que na bosani mo ba quartier mususu ils ont avenue Kalembele numéro 266 ba Georgia na ba downtown au moni ba kombo ane côté nga mingi na ba anglais on comprend na nga mabete bana poto bana partout venanga pour les Catalan Sheraton na bosani yote toujours fidèle avec ton petit quoi donc na pesio ba mbote ato Pepe Vumbi venanga Pepe Vumbi na Belgique petit frère ya Papa Vumbi donc wana ba bayer na ngai quoi d'accord namon yo pokum se butus na ndeno ngape fona sala non parce que ba te beleza mtu mwa benga lo bijoli sermonie la mbola takiwana na mona kangapi hein na kozango wapi en tout cas l'avenue eza avenue Kalembele numéro 226 pardon dans la commune de Lingwala et ba la poto na bike boza belé vraiment boza il faut boya ka la boutique openza botano de toza magena lati senge mais faut la griffe nini griffe à senge nini pardon akabo vieux kabo nzambe nanga to betano lisolo na moto moko mala suka to mo chité to clôturer na lisolo confrère na bino parce que confrère na yo bo uta groupe moko boliki banzela moko to kilelo akomi pa mo pao chikito et ça le nom ndeni parce que bino na mona moi stabilité zali frère nous ko comprendre des instabilité ou bien soko kané sous makamante ce en tant que moko ya ba musicien et ça le ninelo quoi donc nga penane na 10 match ba kombo nyoso mukilo yo na za na ngona minute américain
Messi tala niveau Messi na nenga ballon hein na nenga mabete na yepe na kolo na minute on a refula motute na refula motute pardon mais madame c'est ça comme refula motute ça que beti na lisolo beti ndenge Minos Kalombo la Chris Kaka la ba otalo la minute place baza do malili place baza en tout cas na pesa nombote botaka parka héros ba otala yo ba olanda yo nebi ko fula no motute obi ke fena patou malé o sepelate so ayoki ke Dede Matende de London femme d'affaires ba o sepelate ke ngai na fani na zobeta lisolo ya batu te na lingi bina maramba batu te nebi obeta solo batu te sko obi ngai loro moko elekela nge pana obi ke ngai nebi na viote na vio atuka na polémique te minaki mutu alobaki mutu na minute oyo actualité za ngai États-Unis d'Amérique na zalaki na la poule ga moto na tembe. Oui, le bamaki partout monde entier. On a kozonga kamba mona moni car parce que bino bo mona te caro eza. Ça sera déjà fait. Te osala déjà mais oh esengaki tête tendai maboko bank. Tala niveau tête tendai. Nazara na be Rick Fourili. Nazara na ba Daniel Massaro, Changalome. Nazara ba Yves Côté. Esengaki tête tendai à intervenir. Tendai, Maman Rachel Fouta, Maman la Blessing, Maman la Victoria. Mais tout bête non, naibi bozena concert mo ifaki bo beta. Na minute yo. Te micro na ngai. Ni mala polga, maman ça les mamba passe. Moni ba orchestre kenda so potote. Yebisa orchestre nini, ça fait combien? Ça fait maintenant 5 ans. Te bakenda na bango mena ndenge ya ki. Orchestre ke mema batu ke to baké Paris. Ezalate mais la poule ga mema ba massa. Bokende boko mais mam noloba bokenda ki me Paris ba koma ka Olympia. Ah Olympia te na kaisaki. Olympia te. Mais ba dila mamba pasi ba orchestre moko te na ndenga mabete na zo finga te. Bolimbisa. Eza da ko finga eroloba orchestre moko te za déjà ko loba mabe. Eza makamba pasi comme orchestre na ba massa pe bazongi. Na fait le sarabaya courage. Na mona mina ba bon soldat bazonga sala bien le longa pe États-Unis na ye force wana. Oui ba te bela no kansange na yo robeta ndule pona mikili olongwe kuna pokende poto kokima lelo na zonge siko ezaka ignorance moni kozonga nanga oyo koke nanga poto kozonga nanga koke poto pe numéro 1 ça c'est poto banda eza kozonga nanga eza etei bato ebele nasi bato bazwi ba réponse ke kota bayoyangi na kesa mo ba okesa muke okiti niveau bato siko kesa muke sala mamba pasi boyete donc merci beaucoup la poule amikolo yonde papa womela la mais nabi ke faibo beta concert mo na stade tata Rafani bita programme ezaka maintenir ou bien concert on a to reporter parce que tozala ba préparatif mo be fait tout ça là toza ba voyage mo kala mingi te na mouvement mbimba to linga to beta ngo na dimension mo boy foot o mono stade na so to beta ngo to buka yango ezama omoni makambo ya ba stade ko beta ba stade za asute bat bango beta ba stade omona ba bengisi équipe mo boy bazo beta na contre équipe mo boy ba supporter équipe boy à soutenir non biso to beta stade parce que biso mutu auta oselo kwa nia maestro nem tota oui na yope na no wata pole tenga na mto polémique tenga na beta lisolo eza normal si fait na ngai Raf Ngindo beta no lisolo ya nani oboka no ba vieno c'est pas grave mais beta no lisolo bo beta te lisusu pourquoi to beta te parce que une dimension de ngato beta le lango tout le monde il faut travailler sur ma casse tozonga susu na cuisine tozonga na cuisine parce que tokendaki États-Unis parce que tokendaki pe États-Unis zaki tonga tokende ko préparer voir concert wana kuna tango pesi moi makambo epesaki donc biso totikalaki 3 semaines j'ai fait 3 semaines aux États-Unis donc totikalaki fallait normalement tout préparer concert wana kuna loko la totikala ba massa moni préparation senga yemo pe mokolo plan phase à la mokolo idéologie donc tu vas préparer un biso na la poule gâté et senga ke tozonga to reporter to chat date mo be bat bon c'est là to bête avec force là na pongi c'est bon na monaki la poule ga a une chance mutna mtoimba oui héros ba na bien kala mingi te bo comprendre
mais nazo bosser en tant qu'artiste naza na babiloko déjà pour ceux qui va bien après na bimisi na atourna ko beta pena bombe 10 à match premier ministre yo lingi comment na terre premier ministre basu wa héros ba nommé Colombie ngambili mais quand même ba nommé et puis ba nommé wapi appelez-moi premier ministre place pas nous bateau la Maison Blanche. D'accord, vas-y déjà la fin de notre mission. Tout comme Nasuka, moi ma salutation, mais avant tout comme il faut c'est l'absolu mon côté. Si t'as pas te bébé que non 10 à match, un baba voyons, et ba bengi ça 10 do. N'engue ça so ba chena da au beta, so ba cheba au beta, partout au beta. Avant tout comme nous service le mon boy. Faut un banzembo la pulga parce que moni mikolo yo moni ba disque bimi. Ba disque bimi oh disque la bino simbité. Disque yango simbité. Est-ce que ba disque bimi bokani nzembo ni? Hein? Ba disque o bimi bozo kanga banzembo ni banzembo ni o déjà bokangi. Toyebi seki bino. Est-ce que boza nzembo koleka BM? Boza nzembo koleka DDD? Boza nzembo koleka tout en noir? Boza nzembo koleka Betifo? Donc Maramba passe ya ngwa la tant babaki musique intelligente. Ezalaki pamba te. Eza Maramba passe. Na remercier Venanga Balis Balanganai en direct de Chicago. Venanga Balis Balanganai prêtre ya kosakanate. Azana ba hôtel ebele na balimete Balis hôtel. Na bosente mama Yvette Balanganai. Motema nae ya Venanga Balis Balanganai, Venanga héritier Mbouy Chabert na Chicago ana donc bambo théâtre. Donc batutu balinga ngai. Batutu balinga ngai nasali nini yo kangalinga motema Daniel nanga lisumu ni nanga esanga polimbisi na mokili ya se pardonnenga l'erreur humaine sokoli misinga te mon chou yona koma mama na bolingo yango nazobanga kana no mabe pimelanga damas parce que na jali bombisi na solo la ki bien tena ba master sala pourquoi eza mabete pona motaza conscient kazana carême bileza pamba parce que za concentré bongo ngaye a petit meke courage na nsoto bokonote oh Daniel osawa pi bolingo langa choisi matata ngaye. Vous comprenez tant de choses sous abeti fa so la nzemo la linga mingi et pas rite ko bat barumolo bakafio asenga kanze mo pardon to mbaka même parce que nzemo la linga ka mingi ouais peut-être Marcus balo mutu musuku to komela ngabi yo penso ça mto sentiment ko niveau olinga kanze mutambwe fidie Chakala Richard na salanga baladote Patuna muya epsasolanga eza jete Nazokono nazosila nazokonde Zoka Omoni tozoyemba ba omoni ezaka nzembo wana te omoni nzembo wana eza koni eza loka hymne national mais bato fo bayeba ke tozala ba Rachel Futa ngala lingaka yo mingi Soko konya jalo ngai mapapu na yo na membaka bisika no sokolinga tozala ba oh Willy oh etoka na sengi pardon kosala bongo te omoni ozoyemba siko est-ce que ba orchestre mususu bayembisi yo nini olangai. C'est bon, voici déjà la fin de notre émission, très chers internautes. Hein? Boutique Karamon, Bandela, Meko Boutique. C'est sur l'avenue Kalimbelembe numéro 226. Dans le quartier Naebi parce que j'habite Lingwala, ouais. Je suis à Lingwala. Je vous aime beaucoup. Naebi ke boze belé, bolanda kabiso, hein, ba balinga kabiso, ba pesa biso ba conseil na ba finga kabiso parce que ya ko finga bazamo belé, ya ko kumisa bazamo muke. Merci à toi Didi, hein, Didi Dakese. Na peso de Evani Samaramutu ezara nazolela la polga. Ba non ba yeba déjà. Naebi ke Willy Gabana. Rodé Kantouf. Ça va caressa wato tela mela bolingo langai lokola liwe ko tela makana via motonsambe lingangai na buto banga ba longala batongwe oyo so na Yesu zuana reba comme ça ngalo
lokola mbelo ekokaka koka te tabete parce que dépôt nakofula bango te na minute oyo nga nde munde makambo na minute oyo nga nde makambo so oyebisi nga nayemba bavoi bato akala me bato ya mikolo nakofula susu motu te d'accord baactualité te siko nga navandi boye nauti fraîchement États-Unis. Combien de jours? Nakofula nabeti 3 semaines eza bavandi bato mosusu bakende naobi anexesa déjà nabeti chiki nabeti combien de jours? 5 jours mais fraîchement fraîche. D'accord, merci à toi Marcus, hein? Marcus mon caméraman, Minos Kalombo la bandeli Minos Kalombo baobi mon yaya. Koleko azate et à Mike Kalamba il nebi que tozo silisa direction digitale digital vraiment na ke otika ya sa l'émission na Willy Kaembe Willy Kaembe ba leader il peut photo sur la tobeta no masolo Congo web na digital ne baté pas kotra makambo kango bien nini on peut kuna ndezo fula merci vraiment côté les mapas Marcus na kokate des gros bisous à vous voici à la fin bisous je vous aime bye.